Bonjour na bandi na biso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Émission na biso Évangile ekomi wapi eza émission oyo epesamaka pa ya mombo na bino ndenge bomisana koloba évangéliste Serge Lutumba. Serge Lutumba aza moko ya bino ndeko mwana ya yaleki oyo azali visionnaire ya Évangile ekomi wapi. Na mystique a formé Serge Lutumba veli aza na Congo ayaki kaka likambo libala epe abalaki nakutani na musicien na biso ya Luanda Nyangola ye moko aopesa kombo na ye soki kombo na ye nani. Bonjour papa. Bonjour papa. Nayebi totala caméra na biso tomoni na Congo. Est-ce que c'est présenté biso ya caméra na biso Évangile ekomi wapi? Oh ban Évangile ekomi wapi vraiment la sepeli vraiment pour la émission oyo ya papa Serge Lutumba. Émission oyo ezosala vraiment eza kopesa mate ya bana nzambe. Moi comme on a frère Joli papa Zola naza musicien gospel donc naza pe na projet moko déjà na marché pour nasala eza na titre Aucun Poussa Chego. Tout ça fait déjà mon émission, mon appel dans l'évangile ekomi wapi vraiment naza na esengo ndenge nayaki congé nakutana na ndeko na biso Serge Lutumba vraiment une bénédiction mpona bana nzambe. Merci. Nancy boyoki papa Joli aza musicien chrétien oyo afandaka na Luanda précisément na Rocha ezali côté aéroport bato bayebi Luanda ayaki Kisasa tokutani na ye. Papa Joli na émission na biso toyambi yo tongi toswano parce que nani aza mwana na Nzambe. Bon mwana na Nzambe ezali moto oyo nanu ayambi Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc mwana na Nzambe azali wana donc oyo ayambi surtout comme mobikisi mokonzi mobikisi yango wana donc yeli mwana na Nzambe donc ezali oyo natukoloba wana. Papa Joli Nancy boyoki papa Joli alobi oyo ye alobi na osenga na pati bosanga pati bosanga bosango pati baelema tosalaki oyo bato balobaki mwana na Nzambe aza nani. Mwana Nzambe azali moto alotama volonté ya Nzambe aobanga makambo Nzambe atosa banga oyo mwana Nzambe nde wana otama na volonté ya Nzambe nde mwana Nzambe. Mwana Nzambe nde wana mwana Nzambe mwana Nzambe aza moto oyo Nzambe akila epuis oyo azorespecte bacondition oyo ya moto akila. Bacondition etuni bakonzi kozala bien na bato kozala bien na bato kosala mamba mabe te bo bato baosala mabe babe baza bana Nzambe te bazotika mitakala bani moto asala mabe neti moningani asali mabe anga mwa Nzambe aona mwa Nzambe nde naboyelaka mwa Nzambe po atana ya mabe nasalaka eza bolamu te nasalaka na mwana Nzambe po nde navandaka na bato. Mwana Nzambe azali moto oyo aza boboto aotisamaka na Nzambe na nyonso oyo ekoyela ye azokumisaka Nzambe mwana Nzambe ye wana. puisque na bato baosala bamabe batika mitakala wana tolongo banani wana bango baza bato ya deuxième monde yango wana oyo ezolakisa makambo oyo ya makambo ya mabe yango wana makambo oyo ya mabe yango esalaka ete elakisa makambo na bango oyo bayakwasa. Mwana nga mwana Nzambe d'abord aza mwana Nzambe d'abord aza Nzambe na ndenge moko Jésus Christ ayaki kosauve monde entier aza ni mwana Nzambe et puis aza Nzambe ye moko Jésus Christ de Nazareth oyo ayaki kobikisa libota na ye na mokili nyonso. Mwana Nzambe aza ekelamu vraiment na nzambe toza na deux sens biso touti mpa Nzambe mais ntango toye diable mpe aza na baoyo aye mwana Nzambe oyo andimeli Yesu na nsi ya mokonzi mpe mobikisi. mpona bato baotika bamitaka nango libanda baza bana Nzambe te bato batika mitaka to baza bana Nzambe te puisque wana vina ezolekisa tokabwani ngambo mibale puisque mwana Nzambe aza motu oyo azokomekola bizaleli ya Yesu Masiya
parce que comme le temps de la fête, il fallait tout yebisa ba na nzambe clair. Comme le temps ya enlèvement, il faut préparer l'église. Donc moi na nzambe aza oyo azotosa liloba oyo azoyoka liloba nzambe pas azotosa yango azomettre yango en pratique. Mwana nzambe babenga mwana nzambe oyo asalika nzambe oyo akenda église oyo atambola kobanga nzambe yende mwana na nzambe. Mwana nzambe bosikona oyo baolakisa mitakana na bango na bareseau sociaux bazoswana baza bana nzambe te mwana nzambe akotambola bosembo jama kolakisa nzoto ne na miso ya bato yende mwana baza bana nzambe te mwana nzambe aza oyo azotosa mibeko ya nzambe yona nde babengi mwana nzambe. bongo baoyo tomona baotosa mpe wa nzambe te baza banana baza bana nzambe te mwana oyo abengami mwana nzambe alimi mokonzi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye ako mwana nzambe. Mwana nzambe nzambe asali change toa bana nzambe mais eza différence oyo atambola na ndenge mabe oyo atambola na ndenge bien. Tokomona ilamba soki eteti na boutique ilamba ya papa nyate ya basala ezaka elamba soki elateli eza différent. Mwana na nzambe na question okumeninga soki aza nani mwana na nzambe aza moto azotambola anotre na maloba ya nzambe. nani aza mwana nzambe? Biso nyonso na moki toza bana nzambe mais différence eza na ndenge totambola bamosusu baotambola na ndenge mabe bamosusu baotambola ordre bamosusu baotosa maloba nzambe nyonso oyo nde taloba komala mosa motu te kosala mabe te koboma te banini bamosusu baotambola na ndenge wana elateli différence mpe ezali bamosusu baolata mabe esala mpe na bapaster mpe babana na nzambe te bapaster mosusu ozomona paster mbe akufa za kala na molimo aza te na balongola ye me na monoko ya paster papa na monoko ya paster. Merci Pati et na réalisation auti kolakisa bino élément totocha bino moko boyoki mwana na nzambe aza nani. Bible lobi na biso nini mwana na nzambe première des choses aza oyo ayambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Ayambi à recevoir ye l'aider pe à croire na ye ke yenda nzambe na ye ne de là a rekoma mwana na nzambe. Papa balobi na biso bible na biso ya liboso il faut oyamba nanu et pe l'aider au croire na ye omoni ke bere rezebele non bere na bele te ko mutu oyo kitano mikomo mutu oyo lingi osalela tolanda donc soki nano oyambi ye te donc oyambi ye te comment okroire na ye il faut oyamba oyeba ye soki aza nani to okroire na ye soki oyebi ye te soki oyambi ye te ndenge alobi ye aza na donc nekuke no abeti oyo oyoka momo na ye afungoli ya poti donc soki yo nono ofungoleli ye te nekuke na yo donc moyen mpe okroire na ye eza te. Papa Joli olobi bongo mais eza na ba bilo mosusu sala mawa parce que soki nga na yambi yo okoti kati na ngai cela veut dire yo nde kati na ngozo sala soki na okwa na ona yebi ke ngai évangéliste c'est cela veut dire nyonso na kosala eza kaka euta pa ya Papa Joli parce que na okwa na yo comprendre mais ce que so te bito zonga na réalité ya sikoyo est-ce que bato baza ba musicien lokwa moningo est-ce que bayamba pe ba okwa na Christ bon nakoki kogénéraliser te non mais mpona likambo ya koyamba ezali likambo moko personnel eza na bamusicien oyo bayamba Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur eza mpe na baoyo bakota kaka na ndenge peut-être ya loyenge bon abandi me koyemba to akoli peut-être na église ayamba Yesu te mais akoli kaka na makambo ya mesani mpe akomi musicien chrétien mais bamisusu oyo azali nano chrétien musicien oyo aleki no na matei apres nde musique ekomi kaka ndeti don na ye donc eza vraiment bon. Papa Joli badega ebele ezosalama mpo na bino bamusicien tolobango déjà na première émission oyo tolekaka na yo bamusicien d'église avant badéclaraka mbongo lokola bapayen les deux bamusicien avant matafaz en elamba bien sapata bien et trois bamusicien balingo kosala jeune te oyo tobengaka seki bamusicien nde eza wana lelo bazokanga bango bamitakala bamusicien bazokanga bango na basheri bana bamomi na église olandi
et puis bazotala nga bokoma na bamomi bokoma na basheri bokoma na basi na église olandi siko bamisien oyo bayembaka bakisaka gloire ya nzambe olandi parce que bible elobi ke nzambe afandi na adoration na louange siko adoration oyo bino boyemba krist te oyo bino bokwaka na ye te yebisanga siko gloire wana ekitaka otawa bon musicien oyo na ayambi Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur donc ceux qui azoyemba gloire ya nzambe ekokita te parce que jamais okoki komema fait étranger na présence ya nzambe. Ah papa joli naza na bamisien mosusu bazoyemba moyo na ntango akombo eza te balakisi bango ebele gloire ekitaka te vraiment na misiki na bango te wana gloire ekitaka te po kaka tozobanga makambo ebele noko balanse ngo na niveau mona mobali ayembi niveau oyo gloire ezokita siko gloire eza nani non wana eza les faits étrangers balobaka donc cela veut dire oprouve ke bajo wana bana befaits étrangers bon nazoba na sens que non bayebi nanu oyo bayebi nanu nzambe te donc cela veut dire sont des païens donc oyo ayebi nzambe te donc nalobi tozala clarté oza na kasho te na mondubi te cela veut dire bajo baa bapaïen oyo ayebi nzambe baza bapaïen nga nakoloba te donc hier aza païen nga mpe natengi no moto me nazomemona explication ke bajo na baa bapaïen soit disant bamusicien chrétien baza bamusicien fo balanda baoyo bango babengaka mokili c'est ça bon nga nakoki kolobela ma te na part ya bato me nayebi ke non koto ezali ya vrai bafo mpe bazali partout même so totali koto bana na nzambe bazali ya vrai bazali ya fo bazali bapaster ya vrai bazali ya fo bazali totouche bapaster te bibeni touche pa meoin tozobana bino bamusicien mpo na yembi omusicien tolobi est ce que boza réellement bana na nzambe parce que baacte bozosala ekomi na babuzoba ekomi ebele bon bana na nzambe bazali on a dit il y a des vrais il y a des faux donc cela veut dire baza ya faux baza pe ya bien pe baza faux baza parce que yo oza côté ni ngana za vrai c'est tant que pe gloire kitara tant ozo côté no baninga wana ti ngana donc so mbo mba no makasi te ce que ozo bimisa bango mabe koyemba makasi za nini bible lobele au mon kaka oto yebi Dieu cherche les vrais adorateurs donc les vrais adorateurs bible dit que non Dieu cherche les vrais chanteurs les vrais adorateurs oyo bazali ko adorer en esprit et en vérité donc muto ayebi nzambe te jamais ko adorer papa joli esprit et en vérité est-ce que vous expliquez ba tout ko yimba na esprit et en vérité expliquez tala na bango oyemba na esprit et en vérité premièrement adoration to sala tezali koloba o nzambe azali donc na monoko oyo ntango yo ozoloba kene Jésus Christ est sauveur et Seigneur donc soki makambo ozoloba ekuti na motema no te ozo ko adorer ya lokuta il faut y vivre ma cambo non je sais que c'est Seigneur en esprit donc nous nous sommes pour ça ça pour yemba na ye et ça va tout souper ba neto benga la soi disant la musicien monde ayembe ni pensambe ndenge bible dit tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel a ko yemba pe mais est-ce que yemba en esprit bible le discours nzamba o lokande ko ba o yana de vrai esprit donc so ko yemba ne bien azo yemba pe kitoko bato ba sepeli mais ça gloire à nzambe te totali neti so totali bato neti ba Céline Dion tant azoyemba bato baolela eza gloire moko mais est-ce que wana eza gloire à nzambe yango ebisa biso ke befe étranger eza okoyi vraiment na place ya Céline donc on revient ser Céline Dion parce que il pas yemba gloire ekitaka neti ba frère on a benga pe frère il pas yemba gloire ça veut dire baza na ba lignée moko ya Céline Dion frère nyonso to ça est-ce que to tchanzambe place tokomi kosangisa nzambe parce que nga na obenga oza théâtre parce que tomona bato mosusu ya théâtre tant tobi action donc aosala yango eloko oyo asalaka te mais aincarne esprit moko boye donc bango mpe soi-disant na koyemba azotémoigne ça azorendre gloire te mais aincarne esprit moko boye comme bino mpe bokoma koincarne mpe bato moko boye mpo oyebaka gloire ekiti non bon omoni nde eza boye toza na moment moko vraiment très difficile moment moko il faut ça très attention parce que mango ozoloba eza ya vrai eza na bato oyo bazosalela nzambe donc bazoyembela nzambe bakoti na makambo ebele mpe bato bakomona wana lisusu gloire ya nzambe mais eza gloire ya nzambe te mais eza mpe na oyo bazosalela nzambe gloire mpe ezokita donc nzambe aza kose manifeste problème eza nini wana problème eza kaka ke non omoni napesa nalobaka ngo mpe peut-être na nini tosaka liboso na adoration toza na adoration
oyo ba esprit ya vérité pe besoin d'adoration samaritaine. Samaritain adoration na bango eza ba oyo bazozwa l'effet étranger bazoya nango na présence ya Nzambe. Or que Nzambe acceptaka jamais l'effet étranger. Donc adoration moko samaritain eza adoration moko mistura, donc ba mixer entre Nzambe na mokili. Yango tokomona sikoyo donc omona moto azwi kaka asala ngo neti plagiat to ba azwi kaka nzembo peut-être Céline Dion mais aye koyembela ngo Nzambe et a changé kaka ba thème. Donc peut-être bato mpe bakoki kolela est ce que Nzambe azali na kati wana non moto akoki kosepela ne mais est ce que Nzambe aza na makambo wana non tomona yango meme ata tokoloba te ke non bamusicien mais mpe serviteur ya Nzambe akozala peut-être ke non na momo boye agangi mais Nzambe aza ne wana te asali ne makelele bato mpe ke non nde tozomona nakoloba peut-être na bapaster ata zolinga totake te mais bamaki on ekoti lelo même bapaster bamaki on ekoti ke non omona miracle fabriqué donc wana tokoloba te ke non kaka bamusicien tozomona ngo mpe ke non bapaster omona ke non moi mpe mosusu miracle nga nalandaki na ye awa nazokama miracle moko esalami bazwi motu moko soit disant patient yango ntanga kongo te mais bayebisi ke non olobake non ozalaki baba topesi mwa mbongo botanga akomi kuna abebi mpe azalaki baba nzambe abilisi ye mais ntango abimi oyo bapesi mbongo bakanaki bapesi ye te akomoganga na libanda konaki paster aprometaki nga boye apesi nga te donc bapréparer bamiracle yango eza mpe ka ndenge moko mpe ka cela veut dire bagloire mpe fabriqué eza cela veut dire bamusicien mpe lokuta bazali mais sikoyo okopesa bana nzambe oyo baotala okoma détecter bato wana mabe nazosenga na balandi nyonso bazolanda bino ibiso na kati ya émission na biso évangile ekomi wapi bosabone massivement osabone massivement na chaîne na bino bobeti SP La Grâce TV bobeti bokuta elongi ya tonton Serge bosabone eza mpona bien na biso ndenge yango kaka ezali de loin nazopesa mwana na ngai mbote ebele Gladi awenze mbote ebele Britander mbote ebele papa ndenge na otoloba wana donc ondimi yango ezalaka nango oui ezali nakowangana te comment opesa bana na nzambe comment détecter basala nzambe bamusicien nzambe alokuta eza facile eza simple bible obi na livre de Deutéronome de Timothée 3 dans les derniers jours les jours seront difficiles et les hommes seront égoïstes amis de l'argent donc boyeba bango nini premièrement baoyo balingi na mbongo omona mosali na nzambe to moyembi na nzambe me ye eloko ezali na liboso donc mbongo oma soki mbongo eza te aosala yango te aotravaille te na mambo ya nzambe sans mbongo eza deya basigne déjà mabe babi misusu baozala ingrat fanfaron omona soki baozala désobéissant envers les parents omoi mwana nzambe ata oza musicien mais oza toyebi place outa te oza na place spirituelle te oazo encadre yo toyebi te place obima eza deya basigne oyo koyebake non oyo oti baza bainfiltre bayekaka mpo basala bayebi ke non bon musike ya nzambe mpe ezofuta akoti kaka na sens ke non ya infiltration donc eza basigne moko oyo tokoyeba bango na bacomportement mpe na oyebi yango ke lelo baproducteur baobebisaka bino bon oui oza na raison baproducteur baobebisa bino baomema bino mpe na kisi bon ngai nakoloba te kino mambo na mon te mais nazo koinforme oso oyebaka te mpo ozokima ngo ngai nayebi moko abandaki eloko te akepa moninga na ye soit disant ya région moko boye ekolo moko amemi mpa producteur moko aproduire album aliboso mibale yebisa eke soki olingi nasala lokola ye fo pesanga eloko boye epe apesaka ye lelo akomi mpe lokola ye sort nango mutakala na réseaux sociaux ebi yango kezali so mpo lingi na komema mpe koma mutakala olakisa mutakala nga biloko wana biso toza amoni eloko na eloko bato na bato baa na so na bango biso toza na signe ya Jésus Christ jamais ata kutu naza na mpasi na ngai auditeur akoyanga te impose nga ke non soki olingi okoma leti boye il faut osala bo jamais akoimpose nga bon so ndeko wana asala bongo nayebi te soki nani mais bon eza na ndenge na ye ayebi mambo nini naosala siko papa na bandeko nyonso bazokisa nzambe na biso soni bino bamusicien ya buso beleke ebele conseil nini okopesa bango
bameka mpe se calmer, je ne sais pas, bameka mpe kotika renouveler engagement na bango na nzambe parce que baza bana na nzambe toyebi ke baa bana na nzambe te ngai nakokoyeba oyebi ke baa bana na nzambe te koloba ndeti keno baza bana na nzambe te. Ce sont des créatures de Dieu mais les enfants de Dieu baza bana na nzambe te. Bon koloba ndeti baa bana na nzambe te eza trop dire. mwana na nzambe aza oyo ayokaka papa nasala oyo papa alingi yango te mais soki so basala oyo papa alingi te baza nani. Bon eza na bana misusu mpe omona papa na ye wana me azoyoka te oyo azali non ya bango bible elobi boye soki otriste molimo mosantu alongwe aye pembeni. Donc ça veut dire bango molimo mosantu alongwa parce que yesu abi na biso na mati na kotinda molimo mosantu. Donc tosalaka eloko na parce que tozalaka rempli c'est molimo nde mutu apermeta kotouche bato babongola motema mpe basimba parce que soki otriste molimo wana bimi kati na soki oyebisa ngai bon koto wana il faut obongisa moko parce que moto ayambi déjà Seigneur Jésus-Christ comme sauveur soki oyambi na vrai molimo alongwaka te molimo alongwaka te mais soki na triste aozala wana makomi ya triste avandi kimia aosala bi aosala te aosala te na olongwa te papa bible na biso akolongwa mwa otala oyo na mosika tiki yo koma bible bi abengami 3 fois saint aza mosantu afandaka esika salite eza te soki yo na salite oyo do molimo na salite bafandi molimo na impudicité molimo na kisi molimo na nini tandis que bible bi ke lumière na ténèbre eyokanaka te mpe kotikala koyokana ta mokolo moko te yo oza na lumière ebakisi molili te moni molimo soki mo yambaki loba amiaki ndenge olobi bazala fils de la perdis parce que bango basinya baparte bango baza na temps wana bon à moins que azalaki ndenge bible olobi na ntango asuka olobaki non nayebaki bino te wana eza ndenge mosusu mais soki ndenge olobi ke non aza mwana nzambe parce que yo mwana nzambe oza na kotika batika sexe nde mona na réseaux sociaux mwana nzambe est-ce que ondima est-ce que nzambe pa kosepela na so nzambe akofanda na kati ya moto ya ndenge wana bon wana sikoyo ekomi eloko ya motu po motu mosusu mpe omoni nini ese eza na bato mosusu mpe peut-être bakoyi par erreur mosusu mpe baza batinda baponami mosusu mpe baza papa eya motu wana oyo na oyo baese eyebanaka kala mais ya motu ngo ozoloba eyebanaka kala akoma osangisa groupe ya bato moko ya religion na bango ya mboka na bango basanganaka soit disant basala nzambe asala eloko moko soki bato babe bape bazaka bato basanganaka na ye oyebi yango te nayebi mate soki bomema évangile ya nzambe wapi liloba nzambe bomemango wapi omoni bible mpe lobango ocomprendre na ntango asuka ocomprendre bato bakoméprise meme évangile omoni liloba nzambe ome moto nde toza boye bato balinga su koyoka su liloba nzambe te vérité bakoma na mikusa ya koyoka kaka biloko oyo eza kosepelisa bango donc évangile oyo tozomona oyo ezali ke non koteya kufa mpe résurrection ya yesu koya na yesu yango wana bandeko babongola mitema donc apart wana soki okomomona baévangile ekomi ke nozwama ebabimiso eloko na libumu toni boye o musike fosala succès fosala boye ifo kende wana ekomi susu évangile ya nzambe te papa Joli boyoki nde na obeyika ke abonnez-vous massivement tozana papa Joli mais papa Joli aokima na ye alingi opesa te mpona bato wana nalobi te epaza na nzela wana je ne sais pas aobangani mpona moto mais biso toloba na biso yesu akoya kotuna biso évangéliste Serge kolobaki te mpona nini ngai na misika fourmi nasali mosala na ngai ndenge esengelaki nasala mpo lobaki ke soko owangani nga mpe mokolo soko na osala nini na owangana nga na owangani te nalobi na nga bosolo mpo mokolo yango bakeno leka boye yo soko owangani likambo oyo odefendre bango oyebi place oyo ozala nayebi te passage papa Joli na Congo otrouve Congo yango ndenge nini bon Congo comme eza bien par rapport peut-être à mosusu ndeti na média bachaîne ezebele mais problème on a constaté omoni Congo ezalaki bazama bapile bato bamemi évangile na Angola mais namoni babétise ekomi vime ebele ndeti mambo ozoloba moye totanga bakombo eza te mais ezosala bien te babétise vraiment ekomi ebele na makambo ya nzambe meme ata mambo ya miziki oyo bato tobamona comme baexemplaire bao bamemelaki biso vraiment l'évangile donc toujours bekomi ebele
et ça là vraiment bien été surtout dans les réseaux sociaux. Chaque fois, chaque temps, bon, on a que non, bassin dans un basali boy, même dans un basali de bateau, tu vas considérer comme un pila. Donc, ça là vraiment bien été. Donc, tu bien attention à l'endécoana. Donc, vous zongez l'endambe, vous soyez l'endambe dans solo. Calamine tazali kozonga donc ezala bien po tomema tozala exemplaire na bato baotala biso. Oyoki molobeli na nkolo moto ayembaka na part ya nzambe Bible bi c'est poussé par l'Esprit Saint que les serviteurs de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel. Alobi na bino oyo akoyoka ayoki bakatholike balobaka oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema koyamba ayamba donc mosali na nzambe mosakoli alobi. Papa Joly nayebi te oza na miseni oyo olingaka mingi osepelaka na ye ezaka partout Congo Kinshasa miseni mo osepelaka ne mission chrétien ngai nyonso bamisien oyo bamake ngai eza ndesi bapapa Denis Bonde Matu Samuel Laure Mbongo na Lemolo na Ngola toza na Yema Sophie. Est-ce que Papa Joly na carrière musicale na ye aza pe na album wa sala? Oui, naza na album na sala. Il y a combien de titres? Album eza na 6 titres. Est-ce que Papa Joly akoyembela biso ata nzembo moko te refrain moko bien album na ye? Oui. Ele vive o meu Senhor, morei na cruz, mas eu sei que ele ressuscitou, subirá no céu, preparar um lugar para mim. Naoloba ke no nzambe wana eza na bomoi nayebi kakei na likolo komomisisika akoya kozwa biso tovandela omoi na ye. Donc bandeko il faut se préparer parce que azoyaka na donc Papa Joly alingi oloba ke Jésus viendra bientôt. Yesu azwakala mingi te bino mutu otikaka mitakala na bino mutu olingi na bino kozala na kote wana ntango Yesu akoya ayebela kaka azopesa bino temps bobongola motema. Biso nyonso toutaka kote wana Bible elobi ke Yesu atikaka kiti na bokonzi ayaka mpona biso tobongola motema. Lelo mpe biso tozoloba toza bana na nzambe parce que tozalaka mpe na kaona mais totika na biso mpe toya donc bino mpe espace ezopesa bino mpe temps ezali ya kochange ya kobongola motema parce que boza su bana na nzambe te boza bacréature ya nzambe mais boza bana na nzambe te parce que nzambe esatika bino donc bo renouveler koyamba na bino parce que un chrétien peut perdre pe sali na edo bino masali etika bino parce que bunga na bino bolandi temps pesameli bino soki ozalaka na vie wana soki osalaka mabe temps pesameli yo obongola motema oya na ka ya nzambe parce que porte eza kofungama alobi nelanga nanga ba place eza ebele me bato bazali mokie donc yaka na yo obongola motema nzambe akotika te akoyamba yo mpe akozala no Papa Joly na ebite so likambo ya mokie bia kobakisa lipo tokomokoma na suka. Bon likambo ndenge naloba mpona bana na nzambe surtout vraiment ba musiciens chrétiens opesa mingi conseil eloko ezobima bien te totambola vraiment bien tozala na kobanga nzambe parce que ntango tozo se comporter bongo baoyo baza na mokili tozo ndenge tokanga baporte mpo bango baya donc il faut vraiment comportement na biso ezala digne ya bana na nzambe mpe bamusicien na biso bamusicien chrétien na ngola tozala na bomoko tozala na komikitisia toluka kosunga bandeko nzambe akoyeba na kosala vraiment napesi vraiment conseil mpona bandeko surtout bamusicien kotambola na kobanga nzambe humilité gloire emema yo mosika na présence na nzambe te oyo to basi eloko moko te ndenge Paul alobi ekabola biso na bolingo ya nzambe donc tozala toujours baoyo tozali kobanga nzambe atozwa élévation na façon nyonso ezala toujours mwana oyo azali kotosa baboti mais que Papa Joly na bato oyo babandeli miziki sika balinga babandela miziki babaye na bango mpona baderoutement babloka biso bano oyebisi bango nini balinga na oyemba su te ntango te mwana na olinga takala nga boye na oyemba su te mpona bato wana oyebisa bango nde bato wana koyebisa bango babaye te soki eza don na obaye nde nini na buzoba oyo bozosala wana obiki eza buzoba nayebi Eli mpe na ntango ya prophète Eli prophète
na ntango ya Jézabel atikala mutakala atikala mutakala te mais balakisaki na baréseaux sociaux ezalaki ndeti na baprophète comme bacollègue mais baseposternaki devant Jézabel donc c'est que ezalaki mpe na lisusu mpe oyo babombamaki plus de 400 il y a bokanta peut-être que non baza te mais ezalaki plus de 400 oyo babombani bayebani nani na bango te mais nzambe abakote na bango kanisa te koyebana ndi lingo oloba donc cela veut dire bosala bino bozoba mpo oyebi ke nzambe akokonteka na bino nzambe alimbisaka naza nzambe amao naoloba na sens kena baopesinga exemple wana ya bible mpo oyebi yango bien donc cela veut dire bosala na bino babozoba wana mpo boza na kota 400 baoyo nzambe talaka te nazoloba na sens nini eza mpe na baoyo mosusu baosalela nzambe bayebani na bango te nzambe azokote na bango mutakala no vraimen na mwasi boyeba te obandi olongola chemise obandi okotana na place wana ozwi te caméra otie olongoli ti osali mpe bayeba te nde mosusu wana tokoki kolandela bandeko wana mosusu te toyebi vraiment te soki boteya bango nde maloba na nzambe babongwa boluka bango boteya bango babongola motema mpo babiso omoni moninga no na mabe aproche eyebisa ete mosusu azozanga oye babongola motema topesa baconseil kena batambola sembo comportement na bango ezala ligne ya loba nde babongola motema batambola sembo na nini babongola nde mitema ozobanga bon omoni likambo ya convection likambo ya convection ezalaka likambo personnel nga jamai nakoloba na bongola motema soki te atoyebi ke naza mwana nzambe yesu abi allez faites toutes les nations mes disciples tokende osala bango badisciple na yesu babongola mitema bayambi comme seigneur et sauveur yango te soki okoyebisa bango te non bon neti baoyo atoyebi deya na église nakoyebisa bango te bongo baoyo baotika mitakala toyebani na oyo bazokisa nzambe soni sikoyo yango naoloba ti oyo peut-être nayebi te ndenge na biso biso babongola mitema nayebi te nini peut-être likambo ndenge papa te ezobeta se te mais nazobeta sete te nazoloba makambo ezosalama te obengi mwana moke ya biso natalaki motakala ya tonton nani natalaki motala ya nani na ndenge papa serge azoloba évangéliste te non baoyo bazotikala mitakala wana nayebi te soki eza banani me botika bamakambo wana eza bien te botambola digne comme baenfant de Dieu naleli yango fort parce que boyema nzambe ma yoki esengo parce que olobi na pare na ye merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi ndenge nayebisa bino abonnez-vous massivement nazopesa mbote makasi na bapartenaire na biso baoyo bamisana kosoutenir émission na biso évangile ekomi wapi lelo nazopesa mama Mado Bikembo mbote ebele nazopesa papa Viki oza na mbote ebele nazopesa évangéliste Makuku pesa tango ifweni mbote ebele oza boye malamu na Congo tokoyamba yo malamu makambo ezokende bien mama Bibi Tanso na Nyangi mbote ebele nazopesa la patrona bambote ebele vraiment toza malamu makambo nyonso ezoleka bien mosala mpe kitoko epai nayebi te bambote eza to opesa bato oui nanga napesa bambote bamapesa mingi bandeko na biso ya Angola no un peu de portugais ça avait moi bien queria agradecer muito meus irmãos de Angola, o nosso pai Evangelista Mbuta. Nós estamos aqui numa missão de trabalho e que Deus abençoe muito o nosso Evangelista Mbuta, abençoe muito assim a minha mãe Clara e a minha esposa Isabel, com meus filhos, a nossa igreja Nova Vida, o pastor Gofer Luzolo, meus colegas Fred e Enoque, todos os músicos angolanos que eu conheço, que Deus vos abençoe muito. John Luzolo, eu vos amo muito, que Deus vos abençoe muito, e todas as igrejas da Angola, que Deus vos abençoe muito. Todos que estão me apoiar, apoiem assim meu trabalho, que Deus lembre de você. Obrigado. Eu também estou a agradecer também a minha filha bonita. O nome dela é Formosa Bonita. Sabe que a minha filha é muito bonita, né? Eu sei. Eu também estou a agradecer a minha filha. Bom dia, boa tarde. Nós também estamos bem, vamos trabalhar. Aqui a nada também vamos chegar ali. Vai voltar. Não, vou mesmo, vou voltar aqui a nada também, vou voltar ali também. É ali é minha terra, sabe, né? Voltar lá, muito trabalho. Vou, aqui a nada. Ndenga tolobaki na Yambi Muninga, ndeko toliani bashorisho. Tomilani bama ya tanki, donc Papa Jolie, seja bem-vindo. Mabele pesa melio, musala malamu.
on est vraiment ensemble. Abonnez-vous massivement, massivement. Ndenge ka tolobaka ngai simple serviteur na bino et évangéliste Serge Lutumba. Nazo pesa mwasi na ngambote mingi la mama la patrona. Mbote belé, nazo pesa église nanga Salem mbote belé, nazo pesa pe voici l'homme en Christ mbote belé, maman Félix mbote belé. On est ensemble, tous ça canal Lignona. Abonnez-vous massivement, na kata chaîne Nabino SP La Grâce TV. On est ensemble, à la prochaine émission. Tout ça peut ça parti bosanga mbote belé, na lobby parti bosango. Na lobby parti bosango. Na tangi parti ou ayote mais na tangi parti bosango mbote belé. À la prochaine émission. Ciao.